Pour ceux qui ont une obi faiblesse sexuelle. Oui. Donc mobali a commis ndenge to ba terme ba kin awa lobat. Oui. Alors c'est sur l'autre. À cause ça donc comme la difficulté ce ka bande ko kende tina ba 3 coups a commis na coup moko. Na coup moko sexe na ye elembi nzoto na ye ki mobali na ye. Donc tu so linga na bonka moko donc. Ki mobali na elembi. Yo moto donc biso mibali to dépendaka na côté ndeti ya relation to dépendaka pas basi. Tu ne dépends pas moi si ndé mutu akolinga eza yo mobali te mais moi si ndé mutu akolinga parce que yo ndozo sepelisa mama il faut maman ndalinga place oya kokoma oki jamais kokomisa place oya ya linga kite okomi na nzela okati non donc place oyo yo oya lingi des places oyo kokomisa et donc il dépendaka na bango donc de quoi ça déjà na problème wana il faut y ba déjà que hémorroïde écoute déjà na nzoto c'est que bato ba wani ko ba bato ba hémorroïde bandeko belé bazana ba hémorroïde bandeko belé bazana ba hémorroïde ndeti conséquence o ezali pona bandeko oyo bandeko mibali pona bandeko mibali deko mobali tanga komi na problème ya hémorroïde OK tanga komi na problème hémorroïde et donc ezo salake ezo provoquer faiblesse sexuelle les lots plupart ya bato sur 100% to koloba 80% ya bato o bazo souffrir na maladie o to bengi hémorroïde ndeti conséquence o ezali pona bandeko oyo bandeko mibali pona bandeko mibali deko mobali tanga komi na problème ya hémorroïde OK tanga komi na problème hémorroïde et donc ezo salake ezo provoquer faiblesse sexuelle donc moi si a komi na nzoto munene wana et comme difficile pour azana na sentiment na moment oyo azo sangana na papa a cause na difficulté là ce sont des conséquences et surtout bandeko o bazana bazemi donc deko wana zana zemi a cause na difficulté jour oyo azobota hémorroïde ko bima tant que bimi et commissaire faible à cause de suna makasite ya ko poussa pour que moi na na pesa ka conseil na ba papa soko za na mama oyo bali na mbongo na za na ndako il ne faut pas que ça la relation na niveau ya sima au coucher na sima et ça donc ko ça la ngote pour parce que ozo provoquer les conséquences graves mawana akokende ko botela yo mwana et comme a poussé le mois et comme difficile même si bino bandeko o boza ba jeune ba opena ba bali te ba lingi système wana éviter et bandeko basi o bozo landanga soko zana mobali abandaki déjà ba rythme wana katisa yango parce que e koza ba conséquences graves pour na yo et surtout bandeko na biso oyo ba komi baza mibali ba koma basi et bino ba problème wana nazola yamba bango ebele mama nazo yamba bango ebele na bureau au na niveau ya ndenge komi donc ebele babimi baza ba docteur te ce sont des commerçants hein ce sont des commerçants à sali 200 bocal 300 bocal à yango 500 500 1000 francs donc l'opéra na lobela ya wana atindi bato bakende koteka là comprenez que ce sont des commerçants abeti déjà calcul na 200 oyo na kobimisa prix bon ndeti conséquence o ezali pona bandeko oyo bandeko mibali pona bandeko mibali deko mobali tanga komi na problème ya hémorroïde OK tanga komi na problème hémorroïde et donc ezo salake ezo provoquer faiblesse sexuelle. Vous êtes sur Dada International Télévision, votre chaîne de l'excellence. Moi, votre humble servante, la femme a plusieurs options. Dada International, très émise et vous savez, vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. Les lots, on a docteur Nabiso, il ne pas. Et ce n'est pas plutôt la première fois que on a la chaîne Nabiso à YouTube, la chaîne Nabiso à Dada International. Il a toujours été le nôtre à tout moment aux Alaranaï parce que nous savons il y a plusieurs gens dans le monde dans mon kili ba souffrir de maladie ya ndenge na ndenge ya butu pe moyi ba kutana peut-être on a ba médecin belé ba recevoir bango mais à travers le docteur Ahmed Bazouaka solution yango to barana docteur pourquoi pas ko ya kolakisa na bandeko bazana ba pasi na Congo ou bien partout dans le monde entier ba yebake Lobiko ezana mesa kaka ndenge bino bozo mona. Donc je peux jamais commencer mon émission sans souhaiter joyeux anniversaire à la grande dame depuis quelque part. BM il y a le pépite balobi kitoko donc BM il y a les pépites kitoko. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses ma chérie. Nzamba sala obolamu ane o ezala ane moko ya ba surprise agréable. Donc je suis avec le docteur Ahmed oazo travailler na kati ya bureau ya à l'âge 2002. Merci à
tous les compagnons de Dada International Télévision. Merci à notre maman présidente Aimé Kunku, à Sam Kunku Andraka de London. Merci beaucoup à Dodo Kaja Poupée Barbie. Dodo Kaja Poupée Barbie en direct de London. Nabo Sanyote, Clarisse Ngoy, moi si ya Pembe, Bangokuna, ma fanzi na London. Merci aussi au président de tout, le président direct de Captain James KMB. Ah, le président James KMB, merci. Balobi, le président de ONG RLC, réclamation de la liberté du Congo. Donc, quand on parle de ça, vous comprenez déjà place toujours qui est dans le président James KMB. Il y a ONG RLC, il y a réclamation de la liberté du Congo. Je salue aussi Wanyo Vlinda Danida, ma grande sœur chérie, je te salue. Sans oublier aussi Pudel Nganga, tonton Bonbon. On dirait que des États-Unis, oh, on a un dans Nako Banda Pete, Nape Sabangope, Bambote Bena, Bayro dans l'ombre, on a Nyon, on a quatre accompagnants d'Ada International. La ligne tellement mingi. Donc, comme je le dis toujours, jamais sans vous. Docteur, bonjour. Oui, bonjour maman Dada. Boni. Bien Angolo Nzambe. Mikolo Belé. Oui, Mikolo Belé, na sala ki moi déplacement moko na zaki na retraite. Donc talaka ka de na senti kama foot hein. Donc na zape mosala Nzambe yango il faut qu'on se retiraka après ou apparaître. C'est ça. Donc na zwa ki temps vraiment beaucoup plus un mois mobimba na sala ki na ngomba et na kitaki yango tellement bappel et cotitro yango na lingina lukape bandeko o bazana ba problème ya ba malade. C'est ça. Ba komona nga po bazo ba solution ba problème na bango. OK, merci beaucoup docteur Kando lobi bappel et côté mais tellement trop ba tout pe ba bengi biso tellement trop. Na présenter d'abord ba condoléances nanga na Miu 0032, mes sincères condoléances à toi ma chérie, mes sincères condoléances à Jodette qui est là. Qui paye pas à la matin en qui est allemand donc mes condoléances à vous habitez le namba oh bazo le lanza même taper ça kaye mutazoa ka tout bakaka gloire au Seigneur donc tu m'appelles pe côté ligne belé ba balobi docteur lo baka ba makambo mususu sans oublier qu'il y a des gens aussi bazo souffrir pour na hémorroïdes yango le na lo baki téléphone na sur na docteur ba to baloba kaka on a yo que hémorroïde déranger nga hémorroïde d'abord et nini. Ok, merci maman Dada. Les lots plupart il y a battu sur 100%, to koloba 80% ya batu o bazo souffrir na maladie autobengi hémorroïde. Donc hémorroïde ezana ba veine moko oyo moi si pe mobile asanango et ba veine autobengi ba veine hémorroïdale. C'est-à-dire moi si azanango mobile pe azanango. Ba veine wana et komaka na problème tant que ça l'inflammation et vimbi dès à partir à wana tobenga kango hémorroïde comme malade. Voilà. Donc ce sont des veines où ils ont un autre à mon tunyoso tant que problème dès est commis malade. OK. Lorsque commis malade dès to benga hémorroïde les ali hémorroïde ya kati na hémorroïde ya libanda. Voilà. Oh biso awa na kinto benga kango pota libumu. C'est-à-dire moto azana pota libumu azana maladie ya kati azape na ya libanda. Yango nde to benga ka hémorroïde. OK. Ce que hémorroïde banane ba ko belon parce que na moni be maladie ngo na bana mikie. Na moni mona mo mukie docteur ya mobile o souffrir na hémorroïde. Et utaka nanu wapi hein po muta ba ndobele hémorroïde ko fanda mingi po to kaka o po fanda ki mingi. O otambola ki mingi, to lala ki mingi. En fait, et utaka wapi maladie wana. Vraiment, bah, malade local hémorroïde et qui para acheter au mutako kobete yango parce que tant que okomona bébé na simana enyo so ekomi rouge maman zui makasa tomate à tout type acha bébé c'est-à-dire wana eza hémorroïde yango wana. Donc hémorroïde ezoya na ba biloko makambo ebele eza na ba cause ebele ozo provoquer le biso hémorroïde. Hémorroïde ezoya na kovanda mingi, hémorroïde ezoya na ba biloko o tozo consommer. Donc komona mutu mususu allié ba biloko moko ya makasi et digestion tango esalami bien te, c'est-à-dire yeba ke eko provoquer le hémorroïde. Eko provoquer hémorroïde. Hémorroïde ezoya na ba biloko tellement ebele ozo causer le biso hémorroïde. Maintenant okomona mutu moko aza sportif asali journée mobimba ba physique abeti balé asali tout na ngonga moko boy azolia kwanga ya makasi ali kwanga ya makasi na ba moko ya kotumba kaka bande comme mususu komona journée mobimba asali musala zaki tout le temps debout tout le temps assis mais ekomina pourquoi ali ba bloko moko ba frites ali ba bloko ya misgele donc
eza ba biloko oyo yango peut provoquer hémorroïde. Ezo provoquer ça arrive un jour yem talinga ba biloko balingi toujours ba biloko moko oyo eza un peu lycée donc ezo provoquer hémorroïde. Pourquoi? Parce que tango lié ba biloko ya bongo ezo sala ke na digestion tango ezo sala ma bien te. Et ko sala ke tango ezo sala grand besoin ezo bima na difficulté. Lorsque ezo bima na difficulté ba mesisa wana ba veine wana ezo coincé na ba muscle moko to ben muscle anal. Ezo coincé. Lorsque ezo coincé wana tango salté bimi na force wana okomona ke osali grand besoin omoni ozomona na pembeni nango na ba trace ya makila. Ozomona ngo pembeni na ba trace ya makila. Donc wana ezolakisa déjà que ba muscle wana eza coincé. Eza coincé dezo provoquer des hémorroïdes wana. Ezo provoquer hémorroïde. Donc eza ba bloco o ezo sala ke et provoquer biso hémorroïde. Ba bloco tozolia en plus ba physique ba stationnement ya ko vanda to ya ko telema ba ndeko biso surtout ya libanda asa tout le temps na musala ya donc tout le temps debout, tout le temps courbé, tout le temps. Donc ils ont provoqué hémorroïde. Et maintenant il faut aller à bloc approprié. C'est ça. Pour éviter hémorroïde pour éviter hémorroïde. Donc c'est un peu ça. Ce qui conséquence nini eza la hémorroïde ta ko takana nzoto amoto. Et conséquence nini memela biso bato. Bon, ndeti conséquence o ezali pour bandeko oyo bandeko mibali. Pour les bandeko mibali ndeko mobali tanga komi na problème ya hémorroïde. Tanga komi na problème hémorroïde et donc ezo sala ke ezo provoquer faiblesse sexuelle. Pourquoi? Parce que biso mibali force na biso ya ka partie ya Nice. Tant mobali azana moment ya relation sexuelle jamais mon pépé ko manasima. Tant mon pépé zo bima ezo rendre faible. Na bandeko basi okomona ke efongoli zotone ya kibomwasi akomi ko se sentir aza poelele. Akomi ko se sentir vraiment fungwami makasi. Afungwami makasi ko provoquer pe frigidité. Frigidité ezaka te na infection et ko provoquer frigidité parce que tant mwasi akomi na nzoto monene wana et comme difficile pour azana na sentiment na moment oyo azo sangana na papa à cause de difficulté. Là ce sont des conséquences et surtout bandeko o bazana bazemi. Donc deko wana zana zemi à cause de difficulté jour oyo azobota hémorroïde ko bima. Tant que bimi et comme c'est faible à cause de suna makasité ya ko poussa pour que moi na abima. Donc ce sont des conséquences graves oyo comme la kabandeko. Et un des conséquences graves ezanene lorsque hémorroïde est comme chronique a comme ko sala toujours celle à makila. Donc makila vraiment zo bima lokola moi sur oyo a régler. Donc ezo sala yebongo. Ezo sala yebongo. Ce sont des conséquences graves oyo et akana ma hémorroïde. Donc tant que bandaki awa olobelo moko ke na bana mikie babele ra hémorroïde. Mais awa autre lobake soki ndeti mwasi wa bele hémorroïde toye bango par rapport à sexe ndenge efungwa. C'est quoi mutu so aza vierge yeba ndeni. C'est que vierge a robele hémorroïde te. Non, hémorroïde mutu nyonso azobelango. Donc c'est-à-dire parce qu'on a monté à vierge roye bandeni kazana hémorroïde de côté à bandeko basi ndenge biso mibale fungola ka biso Nice ya bango fungola bango tous les deux côtés. Donc fungola ka tous les deux côtés. Ndeko azana na mosi na hémorroïde akoyeba à partir ya symptômes. Il y a des symptômes. Okomona ndeko muso azoyebisa na komi ko mukongo na ngai pasi. Muso akoyebisa yo soki na lali kolamuka na nga nazo se sentir lokola na sala makasi na faiblesse courage vraiment ezate. Muso koyebisa yo mikolo nyonso appétit akoli ezanga te. Nazo lia te nazo konda kaka donc eza déjà ba symptôme ya hémorroïde. Muso koyebisa yo ke non nazo sala sel nanga ezo bima lokola ba salité ya ntaba ya mbuma ba constipation ezo sala nga makasi. Muso koyebisa nazo sala ba gaz pamba. Muso koyebisa nazo kaka lokola na tondi nano na liete mais nazo kali lokola na tondi. Nyonso eza ba symptôme ya hémorroïde. Donc muto azana hémorroïde et pas mobali et pas moi si à koyeba déjà que non tant que nous sentir boyer et ça ba effet hémorroïde et ça boy et ça donc ça ba effet nango yango wana o bandeko o ba koki ko sentir et ndeko mususu akoyebisa yo azoka ba picotement na niveau ya anis azoka mikusa donc loi neza ba signe ya hémorroïde et ça ba signe hémorroïde ce que soit tozongi na bandeko mibali obi faiblesse sexuelle. Donc mobali a commis ndenge toloba ba terme ba kin awa lobat. Oui. Alors c'est sur l'autre.
donc comme la difficulté ce qu'on bande ko kende tina ba 3 coups a komi na coup moko na coup moko sexe na ye elembi nzoto na ye ki mobali na ye donc tu solinga na banka moko ki mobali na elembi yo moto donc biso mibali to dépendaka na côté ndeti ya relation to dépendaka pas basi to dépendait pas moi si nde mutu akolinga eza yo mobali te mais moi si nde mutu akolinga parce que yo ndozo sepelisa mama il faut maman ndalinga place oya kokoma oki jamais kokomisa place oyo ya linga kite okomi na nzela okati non donc place oyo yo oya lingi des places oyo kokomisa et donc il dépendaka na bango donc de quoi ça déjà un problème wana il faut yeba déjà que hémorroïde écoute déjà dans c'est que bato ba wani ko ba bato ba hémorroïde bandeko belé bazana ba hémorroïde bandeko belé bazana ba hémorroïde au mona surtout tamsu ya oyeba te yo baka ngana o batela nzoto mususu akoye ndeko mususu o surtout na pesa ka conseil na ba papa soko zana mama oyo bali na mbongo na zana ndako il ne faut pas que ça la relation na niveau ya sima au coucher na sima et ça donc que ça la ngote parce que ozo provoquer les conséquences graves mawana akokende ko botela yo mwana et comme a poussé le mwana et comme difficile et Seigneur Jésus comme difficile et que hémorroïde de bimi libanda papa likamwana docteur ezana libanda et silicie force ya kobimisela le mwana na akoya kokufa pamba soit mos na yo akoya kozwa mbeli pour que babimise mwana pour na ndenge ya voix basse azokokate fait très même si bino bandeko o boza ba jeune ba ope no ba bali te ba lingi système mwana éviter et bandeko basi o bozolandanga soko zana mobali abandaki déjà ba rythme wana katisa yango parce que ekoza ba conséquences graves pour na yo et surtout bandeko na biso oyo ba komi baza mibali ba koma basi et bino ba problème wana nazola yamba bango ebele mama nazo yamba bango ebele na bureau au niveau ya ndenge komi donc pas possible donc bandeko wana opesa bido conseil vraiment kozela te comme na niveau wana o bozoyela kanga na cabinet donc il faut éviter donc atika ba wana akanda nza il faut éviter parce que ba manière o bozo kende wana et koya komemelo liwa avant toute fois comme okutana docteur Ahmed et memelo déjà liwa pour na niveau ils ont bimisaka bino ba makila wana donc ils ont même bino déjà na liwa il faut pour éviter ba produit ça wana ça très efficace yango loko benenga na lo ba docteur siko lo nyi to ko sala pour non si ça hémorroïde parce que maladie wana non ba tu nyonso ba olele ma mikolo ba na mikie ba mama mibimba ba tout ba olela hémorroïde. Bon, bah traitement ezali, traitement ezali wana pour na bandeko o bazana ba problème wana. Nazana ba kisi o ezali ba acacia, nazana mukadikadi, nazana ba kisi o eza très efficace pour na bandeko nyonso o bozo souffrir na baka ya ba hémorroïde. Donc yo pour na yo hémorroïde wana elia yo nzoto et dérange quoi petit koleza la calcité comment ko sala sela makila et comment ko sala ba sel la constipation. Comment la mukandeti mutu alembi ezali très efficace pour na ngo ya ko réparer mukongo na yo ozongi mobali ya normal moi c'est normal ya ko sala musala na yo comme il faut donc ba produit ezali oyo ke non ozui traitement na yo okomi bien parce que ezali bandeko mingi bazobela mais bazokende kokutana kaka na ba charlatan bazokende kokutana ba charlatan bato bazokende kokutana na bango eza bato oyo nde bazoboma bango en plus parce que ndeko azaki nene hémorroïde ya muke azui kisi moko boye esali ke maladie na ye komi chronique et komi chronique donc docteur Ahmed azawana kisi ya docteur Ahmed ezokende partout dans le monde parce que ndeko témoignage ngai alobi au docteur Ahmed la une émission na monité que non lobi que kisi ezokende partout est-ce que na pays nga pe na za ikomaka kisi ya docteur Ahmed ezokende partout dans le monde. Donc juste yo sali commande na yo to bengi docteur Ahmed na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana eza numéro ya docteur Ahmed soko bengi docteur Ahmed akopesa yo bakisi oyo eza approprié pour na kana yo okozala jamais décis oleke okenda kokutana ba charlatan parce que ebele babimi baza ba docteur te ce sont des commerçants ce sont des commerçants asali 200 bocal 300 bocal atie yango 500 500 1000 francs 1000 francs donc l'opéra lobela yango atindi bato bakende koteka là comprenez que ce sont des commerçants abeti déjà calcul na 200 oyo na kobimisa prix boy mais docteur Ahmed aza commerçant te docteur Ahmed aza docteur
c'est-à-dire opposé kana yo yo ko isanga te que non docteur Ahmed pesanga iba pesanga ku force pesanga boye pesanga boye non yo okopose nga kana yo ngande na koyeba sélection na kosala ya kana yo pona traiter osonga mutu osonga normal donc wani sola c'est que non différence entre docteur na commerçant et ça différence place commerçant à côté que loka ba pomade à côté que la yo esili pona ye esili obiko bika te taliete mais docteur tanga pesio ba produit il faut oyena no ba consulter yo ba o bazana musika docteur faut place na ko expliquer voilà consultation par téléphone expliquer nga ina so yo ka boye na banda ko détecter malade na ndoyebisa oyo kaka boye phénomène boye ça ko phénomène pona détecter malade wana et ça nini parce que mutu mswazo ka mukongo passe et ça nango mukongo passe ya infection moko soit hernie moko eza na niveau ya ba colonne vertébrale donc tant yo ko luka oyeba ba symptômes bandi no so na ndeko détecter malade on ndeko za nango et ya koyeba durée ya malade non problème na ngai ebeti 2 ans par exemple donc docteur Ahmed koyeba tanga zo sala ba kisi akoyeba qualité ya kisi ni na ko sala pour traiter malade obeti 2 ans au moment lelo ebele babimi parce que bazana makoki ya koleka na internet bazana makoki ya koleka na ba TV bazolo ba oh non hémorroïde na beta kango dada maladie boy dada papa yo tango yo ki bongo moni ke mtu wana zo beta dada o dépenser bongo na yo mais or aza charlatan maladie ba beta ngo dada te c'est-à-dire kana yo na yebi dire na maladie ya kamba na sali kisi o ko traiter maladie ebeta pendant 2 ans na yebi na dire o na ko traiter ngo po mtu wana akoma bien donc bande ko mingi bo sala keba po ba charlatan ba komi belé docteur Ahmed azawana juste bo plus docteur Ahmed confiance c'est ça naza plus que bangote na mutu ayebi musala na ye c'est ça yango na lobaki autrefois que biso nyonso tolati varese moko mais mutu na mutu azobeta na poste na ye mutu azobeta na poste na ye ebele bakomi comparer mélanger biso nyonso parce que nakutana na o asalanga ba 26 c'est que o pas ça ba 26 non mutu nyonso aza bongo te docteur Ahmed azawana cabinet za na lemba fois na avenue Lubefu numéro 17 soko kotinda ndekono akoya kokuta docteur Ahmed naza nayambaka batu ngamoko nasala ka bakisi ngamoko ezate ke non ndeko mo basala bakisi na ye apesa kinga na tekele docteur Ahmed asalaka bakisi ye moko c'est-à-dire soko ye okokuta docteur Ahmed akosala lelo kisi okosala vraiment satisfait. Voilà, merci beaucoup très chers abonnés, nous sommes toujours avec le docteur Ahmed ya cabinet ya Aladji 2002. Merci très chers abonnés, restez toujours branchés, abonnez-vous massivement, regardez, partagez ou tout ça. Merci à notre tonton Bonbon depuis les États-Unis, puis d'Elenganga, le but tonton Bonbon, on connaît ma beaucoup pété, babi bata ma beaucoup pété donc oh bakongo non kutana puis d'Elenganga te. Donc babi ma beaucoup pété, pourquoi pas ma copine Omega Nganga, le but mon Congo yepe mon Congo ma beaucoup pété. Je salue aussi FK Françoise Kelly, cuisine de valeur. Je embrasse aussi toute ma famille, la famille Kandakanda partout aux Otalanga, la famille de ma maman, famille Wato partout aux Otalanga. Merci aussi à Ça arrive un jour pour les images, sans oublier aussi notre monteur Chris Canardo. Donc merci, nous continuons docteur Bakisi to lobby pet. Si ko to moni Bakisi. Bakisi o nyonso ezaka pona hémorroïde. Non, bakisi o nyonso zomona mama ezana ba maladie nango. Ezana ba maladie. Donc ezate lokola ba bande ko mususu ka maladie kisi moko ngwana teta ngo ba maladie nyonso non. Docteur Ahmed qui maladie maladie. Yo kozana ba problème na batu mususu Non, badani mususu wana ba teta kisi moko. Docteur Ahmed azalaka rankinete. Nazalaka rankinete ba. Na yebi ozamsala nzambe. Nalingaka beaucoup plus ba ama batu nzambe. Toluka to traiter ngo bien parce que musalo to so sala oyo un jour tu rendre compte devant Nzambe parce que ça grâce on Nzamba apesi nga don ya guérison c'est ça c'est-à-dire il faut na ça la grâce wana malamu pour Nzambe tonga apesa ngo ça pour peuple na yeba bénéficier nango donc na so mona lelo bande ko mingi azobenga yo so ebisoni nkeno na dépenser so na calculer mbongo na dépenser ça déjà $3,500 on a dépensé na médecine traditionnelle na so solution donc eso ça la passe na mutema parce que surtout bande ko na biso bazali banda bazo souffrir makasi par rapport à biso
biso awa musala o bango basala kuna eza o biso to sala te donc bango bakozwa temps banda zo kitan zo sala boyo zo sala tellement to biki ndeko aza na poto donc to so mona ye aza grave to ndeko azimbongo na basi mbongo l'argent ramassé donc bango bakanisa comme c'est ça na nzete mo na poto o ba ndeko babuka mo ba ndeko pe basala comme sala e pasi yango mona babela ka ba maladie wana donc tant azwi mbongo na ye salela ekiso eza ya malamu parce que soki nazoloba bongo eza na ebele awa babenga banzambe okomona aleki na tv nga nzambe na bango ngai yaya na bango nga nde suka ozomona ntango oyo olobi ebele bongo mais tozoyoka baeko ndeko moko na poto abengi alobi nazwaki kisi ya mutu boye esalaki eloko te ezosala mpasi na motema ezosala mpasi na motema parce que bandeko oyo baza libanda baza bandeko na biso baza bandeko na biso ntango oyo azwi mbongo ne ya mpasi apesi yo sala kisi oyo ekopesa ye nzoto ezongisi ye malamu mpo akontinue kosala mosala parce que lelo ndeko wana soki akufi famille na ye perdre et perdre parfois moi 10 francs au bazwaka et ça y est de mutatindaka soki maladi wana yo tindiki c'est compliqué alali na ndaku c'est-à-dire obomi famille mobimba donc obomi famille mobimba na miso nzambe tosalaka mosala te mpona gagner mbongo na sepela mbongo mninga zwaka ngo na pasi yo zongo na facilité osaleli ekisi na pasi osali ekisi moko boya bien te baza ebele parce que toza na monde yango biso nyonso toyebi ndenge na lobi tolati varese moko ebeteli ekeseni parce que bajoueur na kati ya terrain bayebaka ke o aza footer o aza boya aza bo donc c'est un peu ça et ça te ke docteur Ahmed azaka rankini ngalo ningo l'exception non bakisi ya parce que le lot solo pour na hémorroïde ou l'exception bakisi non hémorroïde bato bana faiblesse sexuelle ba PD oh bazobela bémoïde basi oh ba sexe baby et fongwami je vous assure naza ba témoignage parce que la première émission tout ça quand na lobaki azala toujours disponible na lukakaye parce que il y a des appels souvent il y a ba trobenga que bazana ba maladie boina boy donc docteur Ahmed ba témoignage eza ebele makasi donc ta lelo na invité sur ko la biso nano ya OK. Il y a hémorroïdes pour le loto beleli hémorroïde. Tout ça awa na acacia. OK. Acacia hémorroïde externe. Interne plutôt, yakati. OK. Acacia oyo ezo traité hémorroïde yakati. Yakati tozana poussière nango. OK. Tozana poussière nango yango yo. Ah, poussière pe acacia. Poussière pe acacia. OK. Donc tozana poussière wana oyo ezo salaki ndeko tango azomela acacia liquide azomela pe acacia ya poussière. OK. Donc tango azomela ngo donc o mi balé ezapona hémorroïde yakati voilà. Donc acacia ya poussière ezapona komela ngo na tongo bandeko bamelaka ngo na ti ba mususu o bazangi apeti bamelaka ngo na potopoto po epesa bango apeti. OK. Tozali na pomade aqua. Pomade aqua oyo ezali pona hémorroïde ya libanda. Bandeko yo hémorroïde bimi bango libanda evimbi ye ezokoka kozonga lisusu te. Tozana pomade yango wana pona ko appliquer yango libanda esala ke veine wana ezonga normal pour que hémorroïde na yo ezonga na kati. Ozo souffrir moya ko vendre zate okomika ka debout po hémorroïde no bimi. Pomade aqua yango wana pona ko traiter yo kozongisa yo normal. Ndeko azana hémorroïde bakisi yango wana on a présenté bakisi wana donc okozwa traitement complet nango esali ke hémorroïde wana yo bosani yango et docteur Ahmed après avoir copé au traitement akoyebisa yo babiloko nini okokolia après repas ou bien avant repas pour que ça la que hémorroïde wana obelango lisusu te parce que ba veine wana esala sous inflammation te digestion esala makamaalamu et toilette pe esala makamaalamu pour osana na problème te c'est un peu ça donc mais docteur namona pardon avant to ko na détail ba kismusu mais namona souvent bato asalela bato batangawisi pona ba hémorroïde namona batsa tangawisi basangisi na bakisi mususu bache babiloko bacha bapilipili yana mike pona hémorroïde mais pas nous ana moni tangawisi te. OK mama omoni mutu azana ndenge asalela voilà et tangawisi na kokobo yango te parce que ezali remède oza efficace pona ba ka ebele maintenant eza na bakisi ozomona oyo
lelo yango na solo ba beaucoup plus il faut bandeko ba ko na maboko ya ba docteur ole ba ko na maboko ya ba commerçant commerçant a ote que lokis ayebité mais docteur a kopé soyo et ça na ba kis maladie mususu muto aza par exemple na tension muto aza na tension yo ko ki jamais kozwa tanga wiso pesa ye muto ko kozana maladie boye yo kana katina maladie boye yango tant docteur a meda ko sala consultation wana akoyeba ke non muto na kutina maladie mususu boye kisi tant nazo sala sélection ba kisi tanga na ba ke kisi yo kana katina maladie boye kisi yo kana katina maladie boye mais par là nde na ko sala ke ndeko azwa traitement ya bien azwa traitement bien côté ya wana bandeko mususu muto mutayebi ndenga osala kisi na ye mais toyebaka ko respecter nzoto ya mutu parce que nzoto ya mutu ozomona oyo kaka kisi opesi yango ekoko bongo na poison ebomi pe mutu wana. C'est ça. Ok, merci beaucoup docteur. On a mon accident kisi il y a hémorroïde interne et externe. Donc pour l'instant, na ba kisi eza awa, ba kisi eza dans ka yango wana. Oui. Traitement complet, mutu akozwa traitement complet. C'est-à-dire pomade wana na pomade ya libanda eza na pomade pour l'infection parce que tango ebimi libanda ezu déjà infection ou comment ko sala mikosa. Eza na o eko désinfecter infection wana eza na pomade haute esali na sous forme suppositoire pour na ko bakango OK et boma esala ke hémorroïde wana ezonga ebimaka lisusu te. OK. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Merci à Wani Eveline, full option grande dame de Belgique. Moi ça bata papa Jacques Oliko. Merci à Dodo Kaja. Poupée Barbie en direct de London, Napida Lenganga tonton Bonbon. En direct des États-Unis, Babi mon Congo ya Maboko Pet. Je salue aussi Clarisse Ngoy, moi si ya Pembe. En direct de London, Nabosani Aimé Kunku ya Sam Kunku, pourquoi pas à tous les compagnons de Dada International. Mes héros dans l'ombre, Ndeno Linga Bino, Ndeno préféré Bino. Restez toujours branchés sur Dada International, vous ne serez jamais dessus. Donc, tu as toujours qui est déjà dans mes questions. Moi, quand je suis tout ça, ma belle. Mon toi, quoi, nini différence entre, en fait, les hémorroïdes, les hémorroïdes internes et puis externes. Ok. Différence c'est ça wana hémorroïde ya kati donc ba symptôme nango na lobaki wana abande ko sentir ba bourdonnement azo sentir manque d'appétit kolia azo sentir ba toilette na komi lokola ya constipation donc quoi ya ba yantaba et azo sentir ba mikongo pasi donc ba ka wana. C'est que hémorroïde externe, lorsque bandi ko sentir mukusa na niveau ya anis, donc ils ont l'accès déjà signe ya hémorroïde externe. Et pe tango ebimi libanda parce que hémorroïde externe ebimaka libanda ebimi vraiment evimbi des différences eza place wana. Ya kati mutu azo yoka ba mikongo pasi ba douleur wana mais ya libanda donc tango ebimi déjà moni présence il y a loko moko ebimi na sima mutupo moko ebimi na sima nde yango wana tobengaka hémorroïde externe. Voilà, merci beaucoup docteur Tokomi Nasuka ote kolobia awa ba docteur msusu baza e ba batumsu to mona bateka ba kiso baza ba médecin te mais baza ba commerçant. Lelo pe mbongo eza pe pasi peut-être les gens aussi ba ki marabino somba fiche sala boye consultation yo et pas non eza rapena shorté yango mo tapso bato ki mineral libando beto sala rapena primo abordable. Bon bande kondeti o baza awa consultation na fiche nanga eza na 5 000 francs. OK. 5 000 francs. Bande ko baza libanda na sala consultation gratuite. OK. Donc gratuite consultation to soli na téléphone et chez et na yebisi niveau ya maladie na yeba makamyo to soli. Concernant prix eza moko. Et ça la bandeko baza awa, et ça bandeko baza libanda. Concernant ba prix ya produit eza moko. Bandeko baza libanda, prix na bango e matakandambu na transport na bango. Donc transport na bango nde salike et ça la différence na oaza awa na oaza libanda. Yango na yebisa ka bandeko na saka presete na pesio prix ya kisi na pesio na prix ya transport na soko monike ngande na kotindela yo otindi directement na bongo transport soko monike ndeko nonde akotinda otindi kiste mbongo kisi na sali ba produit ndeko no ya zwili yo ye moko atindi ndeti ndeko mo amona ngo doute atindi kisi tango atindi mbongo kisi na sali ndeko na ya zwango donc ndeko ake kuna ake komona réalité abengi ndai c'est oh docteur na eko confirmer que non makambo bisenga za solo donc nous sommes pas là pour ya kolia bande mbongo ya bandeko ya pasi non
toza wana pona koluka qui se commélion de komi malade parce que souhait yanga yango wana ko garder bonne relation na yo ndeko oyo oye enfin ngai parce que vie suki awate lelo te lobité docteur Ahmed Olobanaza suna posa ya kini antena ki obeta mo tourment na France na ki obeta tour na États-Unis donc partout tant na kotambola wana suki na yebike nana ndeko te mais na ndeko moko na traita awa relation etikala obo yambanga bien donc ça au docteur Ahmed asalaka azana beaucoup plus na posa ya connaissance ya malamu kozana ba relation moko malamu ki ya ko perdre relation. OK. Merci docteur Tokomi vraiment na suka émission na biso. Je ne sais pas ce ko bandela ko pesa numéro de téléphone na yo et puis comme on peut ko passer message na bateau bazana musika ndenge nini bakoki ko contacter docteur pona ko yeba ko récupérer ba kisi na bango. OK. Donc numéro ya téléphone na ngai ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana eza numéro nanga et cabinet ezali na Lemba Foire na avenue Lubefo numéro 17 juste en face ya celle du Rome de Jéhovah cabinet eza wana naza wana permanent de lundi à samedi et dimanche eza réservé pour nankolo na travail à te donc bandeko nyonso o bazana poso ko benganga obengi ngai bengi ngai m'appelle normal même na WhatsApp otiki message na yo docteur Ahmed ako répondre bino na ba question nyonso et bandeko nyonso o ba monique okobenganga parce que ba pays nyonso toza bangonga moko te eza ba pays mususu biso to lali bango balamuki donc docteur Ahmed azalaka en ligne de 24 heures à 24 heures c'est-à-dire ce que moninga en ligne obengi na yambite parfois na lali ezanzoto otiki message na yo donc docteur Ahmed akolamuka ako vérifier ba message ako répondre ndeko nyonso na ndenge o esengeli bandeko bosa libanda partout dans le monde bobanga te bakise komaka partout et komaka partout juste yo sali confiance à docteur Ahmed akotinda ba produit na ye donc ekokoma okozala jamais décès donc et là qu'on a le beaucoup plus beaucoup la maladie c'est ça ce que beaucoup de maladies lobé ko bomayo donc monique maladie o ezo détruire yo luka o soigner ngo et luka o kwena maboko ya bato malamu pour que maladie wana ezo suka mais ce ko kwei na maboko ba charlatan ba commerçant ndeko sala ke o bandaka ko sombaka kaka ko sombaka donc docteur Ahmed Azawana pour na ndeko nyonso ezala mwasi to mobile docteur Ahmed Azawana pour na bien. Ok, merci beaucoup au docteur, hein. Docteur Anzimé Lilo vraiment à Alexa de passage dans la chaîne Nabiso International Télévision. Merci à très chers abonnés partout dans le monde entier. Tout comme des gens dans la émission Nabiso quand dans le qui tout a docteur Ahmed, il y a travers un quatre bureau, il y a un cabinet, il y a docteur Aladji 2002, j'espère qu'il presque va te mêler bien donc qui si oh toujours mon a exact que vous savez ici chez nous tout le monde relax ça bloc est vrai donc il y a de témoignages depuis qu'on a eu à travailler avec eux tout son truc qui va témoigner et puis va pas confirmer que qui si ezo ça là. À cette occasion aussi, je profite pour dire un grand merci à ma compagnie Soldada International partout dans le monde entier. Place vous allez vous autres à la biso, merci. Merci à Aimé Koukou et à Sam Koukou. Merci à Dodoka, Japopé Barbier en direct de London. Merci à Clarisse Sengo, Ibabi Moissi, à Pembe. Pourquoi pas au président James Sekayembe. Je te salue aussi. Président à ONGRLC, réclamation de la liberté du Congo. Je te salue en direct de l'Afrique du Sud. Je salue aussi ma grande famille en direct de l'Afrique du Sud. Famille Angesaka, Master, Ange, Och Angesaka. Je te salue mon papa. Myriam Angesaka, Dodel Angesaka, sans oublier Rosina Ifefo, grande sœur chérie en direct de l'Afrique du Sud. Merci aussi. Nabato Onyon so balingarabiso après sarabiso confiance. Beau ta la vidéo, beau liker, beau partager et ça biso makasi. Je le dis toujours, je suis toujours à ma casse, c'est au courage de se présenter encore devant vous. C'est parce que Binopé vous aura toujours là disponible pour notre chaîne biso. Merci à Wani Eveline, merci beaucoup. À Miou 0032, donc courage à toi ma chérie, je sais que ça va être chaud, il a facilité ma chérie, Jodette, donc qui là donc à partir il y a Allemand, je te salue ainsi que ton mari, merci beaucoup. Soki Nzambe a zongité très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Merci à ça arrive un jour derrière la caméra pour la réalisation.